parle tambo con ale, que parle tambo. Ok, parle tambo con ale, que parle tambo con ale, on ne sait pas où l'on va couper. Ok, parle tambo con ale. Oya zolakisa na te vana ndo mosusu osimba leki na nga na nzoto. Oh, chikola baboye. nazoyebisa so Mama mobimba oyo akobalela biso mwana mama mokolo akobota ye akele kosimbaka ye na nzoto. lisinga biya ya likamanga na kaine eza po na pe toyo lisolo nga na kaine ayimba na 2017 na kini naye nanga ya poto nga naye nazongi nakena ye voyage na kini naye poto nakena ye voyage na kini nake kotala famille nde nakuta naye na Karine oyebani na biso etu Karine aye oya poto naye Karine aye poto avandi naye badelire naye babiloko naye me nga naye tozali kaka kosolola ozomona me oyo ezalaki ngai na ye bato osololaka makampa bolingo me ezalaki vraiment nani oyo te ye osala Karine place azalaki kovanda wana alinga asala clip acoustique na ye wana abengi ye abe ofeli noye kozala te opesa ngai ndako na wana asala clip ozokomprendre nefeli azalaki ndako na ye apesi asali clip donc makambo ambeli tolokanga lisolo po todémarre yo faut démarrer lisusu omoso le 24 eleki fete esalami te yo faut démarrer lisusu na odémarre nanu lelo na odémarre na lelo na oloba ke fete wana ekozala te oh yo sisa na obetelo lisolo sisa na kobetelo lisolo babengaki nga babengaki ya babi bao basemeki ya fiya nani ya Karine na obetelo lisolo sisa kana betelo lisolo yo betela betelo lisolo ndenge ezalaki abi ya Karine abengi nga lobi aza na besoin ya kosala clip acoustique na ndako nanga napesi ye ndako asali clip ozo comprendre eyo osala ndako place Karine azovaa na Belgique babinganaki na ndako contrat esili ana mbongo afuta ndako te bakamara Karine babenge babe atikre ndenge ezali wana eske okoki kozwa ata Karine ata pour un moment leta azoluka ndako ndenge ovandaka na wana ndako na yo eza 4 chambre ovandaka yo moko ozo comprendre lomonaki Karine aya kozwa biloko mama ezwi biloko atie na ndako atingami lokola sonzo dernièrement Karine aye komona ye na po efeli aza ya premier niveau na neba na yazaka na se wana Karine nani efeli apesaki ye lift mama Karine amoni neba ana kaka na fenêtre na feli obi ke Karine asauté na fenêtre asauté na fenêtre tina se gi wakanga banka ba photo na kango na mwasi na kango na mwasi nde bande génie na bande kuna gradi ba ye wana na ndaka feli bavandisi Karine babi ozolukela mwana so ba problème lelo okoya bobukani bato boyeba te ke obukani mpo na bamakambo no ozosala bakoyeba kaka ondeyeke feli motu abuki yo neti aza sportif tolingi nazo baproblème te abandi koswanisa hygiene babandi kofingana wana nde oyo omona balobi ke libala wana ekosalama te soki ofele ebisinga biya yo mo ndenge ezala na solo na bato nde nyonso famille na ye eyebi nga nalingi na nga neti kokende na ba YouTube wana koloba ozo comprendre nalingi na nga te ayebi abi un certain Jonas aza na Londres wana asalaka video nga bi Jonas aza na Londres Jonas aza na Londres aza na province ok nde film tazo apprendre nga bi ya nene Jonas azaka na Londres balobi kazaka na Londres Jonas leo osala live Karine abenga fili azolela balobi libala ekozala te famille na ye boyi libala ekozala te abi tina démarranga voiture na longo France na oke Belgique nakuti kutana kuna bapamela leki nanga nakutana kuna ya Pamela nakutana ya nakangi na bafoto na bango nakena pe nakutana mama na bango ozo comprendre donc Karine azolela 2 heures azolela na téléphone ndenge Jonas azoloba ke ba information za si peza libala ekozala te effectivement libala ezate yaya nde nazali na oyebisa noko abenga inga denga bina noko la bazobenga yo nga nazaki na ligne na bango papa ya biso nga nazaki na ligne na bango papa sengi Deborah boshela nga crédit nga nazobenga Félix Deborah Kimi petite na nga kotika ba nani ba bible ya Kimi alinga nokota ba polémique wana te nde Joyce asomela papa crédit papa abengi fela sola bina noko aboyi papa aboyi mama aboyi bika ne mère azaka matata ngabina ngamo pe na vandi ya feli na aboyi ngo banda le luchi lubi ndengo yo rassurer ngai ke libala ezate ya na sepeli après na tune bongo mwasi na oyo bazo baza azema bia effectivement aza mama mwana na ngai moko aza na zemi na ngai
Ozo comprendre. Ya mi vandela na ndako nenga pe na mi vandela na ndako na ngai. Ozo comprendre ebisinga. Kutu nenga na benga ona choyo pumbe na ndaki na salo. Nenga na benga ona pon mzulu kale na oswa na fili. Nde angwana ebisina abi tina ebisina abi okay problème ya te. Mais sina abi okay eso ko lukela nga bato basala nga pe ba marketing ya nani abi naza bato ebele ba yes ka jinga ba kusala ba marketing ya mafuta bato baze ebele me Karine ndenge famille de ese boy Karine makamuna ino ndenge zaliana bato so balobi esina ndi na solo na Karine ebise ke libali zake bato so ba yebi ba entourage ne pe yebi ke libali zalate mama na bango yebi ba tante na ba yebi ke ngala obala nga Karine te donc ndenge zaliana badate zochana kutu to comprendre te badate nini boyi azali cha même date o ya chiwana le 7 novembre oyo civil eza date grade azobala ya fili o mutu fila landa vous comprenez donc ndenge ezali wana donc Karine ngai na ye ekusimba nango te ba faute ebele ya ata okoza ka pe mokolo ya mobali me foza pe mature yaza bo mwana lingi kokanga lingi kocontrôler nga lokwa nde ngai nde naza nani na ye bazu ezanga mutu na makolo confiance ezate donc soka ye na studio pa ko ba producteur abiso ya eka na studio mon nazo produire bana basi Karine obonosa makele lokuganga na studio ko finga batu kane na oyebisa Gabi solo alobi azabungu ya siko mwasa bunya ya soka sala ibizeli malamu na ndenge bazolo bakiamu andinga za mukuru na twene yango kangi na za agnes nga ya za 31 Gabi yo feli yo mwana 23 ans okini woloba ke mwana bozo mwana 31 biyana nga nga pela bala nga iti yimpa ina makasi do yimunga kangami na ngami ndenge zaliana na bantu bashi na bindeni na osila naye na linga nga tena leka na ba YouTube luba mais bo mona ka kidata ne leka nga na bana nga ite to anyibi ke to bana te bakamyo shona yebi ke na ndenga zo sala ba kuku boya ebele na sous le baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro ya téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous le baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele Dama puta wana batosima ba uniforme na ibi na ngo te do italika yimo punga na uzala ngati no kina ngali bala na te na obala na ngaite ozomona donc libala ezate yesu ozomona Karine aza mwasi moko mutu abala ye kofata l'étranger kaka congolais ba congolais ya pamba libala ezate mutu nga na esaki na bi okay kai na ozela ye Karine mwana la libala ekozala te so atile bato bafinga nga na koluka pe bato oyo bosala ba video mpo nga na kosala ba video wana te abiti yo kosala te nga abinga moko na kona mpena na bato ebele oyo baodemare ye mo pa yebisi na bongo donc en bref c'est ça donc makambo jeunesse wana ezala na Londres et jeunesse ande kutukaneli na tata mwasi abiso atalaki nani émission ya jeunesse wana alobi koke ye jeunesse aya koloba ke feleza ajangunda nde epesa bato ipelekisi bo oyo yanga baoloba te la famille yayo nde siko ayebisi nga te alobi kalekama jeunesse ok po jeunesse wana mpe nakebisaki ye
libala eza te yaya, libala eza te. Donc ndenge ezali ana bomata bokita libala wana eza te. Yebisa bango ndenge ezali ana. Soki tozali ana champagne botie mopanzi, libala Karine eza te. Na kofungola champagne eza wana na kofungola. Ata na komela oto na kotia yango pembe bakake bomoni. Champagne eza te po ba comportement na bino, ba caractère na moni ba passer na bino et attraper bino na présent. Bomoni sikoyo. Libala eza te. Yebisa bango pande. Ndenge bozo relever bozo kasa libala kozala zo ambuye bino na ba uniforme maputa tokotala bino so libala kosalama tokotala bino so ezama bo benanga musaka suka libala ezate yaya mwana moke bongo za mwasi basala vite ko bela mutu asa kota bakisi akota banganga bimala mibali ndenge na bedingo mama libala oza epo tshena ndako Karine akotelenga ka boye ye bena fa ba l'étranger na opia bena conseil luke étranger pour congolais moko ta kozwa atie ona ndako apesi zeke ezalala sikoyo façon de ezali sikoyo abima mpe na ndako il faut abima sikoyo na konga pena obandi en tout cas Karine il faut olongwa bima na ndako wana moni ndako na yo na Belgique kuna loyer ezalaki te so esilaki déjà babengalaki na ndako ezali na mbongo mafuta ndako te oyo kokanga matigre azwaki na ndako wana mpo kaka ovanda po ozwaki na problème na ndako oyo otingami omemi biloko komokomakaka malibala sikoyo libala ya tosuka bimaka déjà va biso moto famille ya tigre to ya kobimisa wana ndako wana yebisa ye bon donc ekomi lika ndenge azala na oyo na lukaki olobi lokwa mwinga na bengi yo audio ngabima nekole libala eza te ye mo mobile lokwa confirmer yango c'est bon mama libala ya te ya ye moko eza te na yoke pa na ye moko abengi nga lobi tosololi na ye kuto atinga na bafoto ya bana nde na lobi ok nabenga ye nabengi nde bani koexplike nga na explike nga makambo ata ba 30 minutes abiya ya ndenge ezali ana tala bosisa tuna ovivre bango wana donc ndenge ezali ana donc naotiki na badelire na ye wana donc libala wana ekozala nango te na otala kaka nde azoshana badati na ye wana kakuta etali na ngo te tokotala ye sokosuka nango wapi problème ezali kaka na oluka ndenge nini ye efa longwa na ndako wana azoluka vena moye atikala na po aza nde esika okende te yango akomikoluka balibala makasi oyo soko azwi kaka libala yango ababali azwimuka nde esili eske nde kende akosambwisa mwana na bino te natuni nga na lobi ya sikoyo azoloba kuna meri abi ebonda nango ameme na meri yaya nga na omeme na meri donc tuku na opesa te bonde omema na meri nde na okende atuni nga bo donc tuku na opesa te donc tuku na opesa te na opesa te bo meri nde na okende azosala nde bamakambo na ye wana ye moko na ndenge azofutisa ayebisi nga abi Karine ndenge azali ana aza na groupe ya bato na ye oyo bayokaka ye eza bato nyonso te bayokaka ye bato nyonso tu te groupe ya bato oyo yaka akonzaka oyo balandaka makambo na ye aza na ye eloko te ndenge omoni ye wana aa na eloko te ye moko nde amisalasala na ye wana YouTube sikwa eza eloko te biso lelo toza mpe na bayoutube yango kaka abika ina hello te ya nde bato nde bamona ki ample aya eloko te nde mwana masala ndo ye moko nde azoluka makambo na ye na ndenge na ye yaya nga alingi te omwa pe moka ye kosimba nga na nzoto neti kaka nabeta ye me na oboya mpo nalingi te lobi koma oyo nga nasimbaki ye nabetaki ye ozo comprendre aoluka nga na makambo na makasi mwa mabe mwa mabe asimba ye te asimba ye te tuna ye mpenza yo siko na mobali soki ake na studio kuna ozokenda na bastudio kosala batrouble ozoraisonne nini nakotuna ye ko ngami nazuka nga information na nga na sirbo sikoyo ndenge sikoyo eloko ovandi wana deja yeba yango deya libala ya te to fani atiri ezoluka ndenge na obimiso na ndako wana libala eza te ozoya kobimisa wana oyaki wana olobaki baede yo mpo ozalaki na place ovanda te ezalaki nde aide yango yo kotinga mokomi makama libala bino na bato bozosomba bauniforme tokotala bino awa le 24 ans eza kala nini kala tokotala bino soki libala yango eza place le 24 eza kala te awa ndambo yoka stoni yebisa bango kala to le 24 ya lobuluka tokotala bino soki libala yango eza place loka mibale nanga loba ya binene bino nyonso kaka wana bino kaka bata baproblème bolinga na bino mpe Karine wana te ngana bi ebo mutu nango olinga ndeko na ye libala yanga Karine moto olingaki moto abala ye aolinga abala bango na bango bata bongo mpo motu mpenza oyo aza na bafamille na ye famille moko te olinga ndeko na bango abala Karine nayebi sio
Nga mona vali na talinga bino tika ma Nicole dossier. Donc ndenge ezali na bi ya bata o démarrer ko baze belé. To zela kaka le libala ngwe ko leka te wana. Comme ça na ba camarade mususu ko abi na zwaki tondo bi na losona arrête ka jinaza mobile camarade na it. Moi si soka junior so ikabanga na so junior kamana ngaya bo papa. Abi na zwaki to ko sola na ye na sola ki na expliquer ka bi OK fait na comprendre na ka arrête non ka e moko. Donc yo occupé na te garder ka silence biso muto eli ndene to lobela makambo mana. Donc un bon fils là entourage à Karine so baby ki libala ezati. Na mama na baby ki libala ezati. Ma ouais. Na mama na bango pa yebiki libala ezati. Mama na bango ya Félix mama bango tabi so communique ma ko forcer wana voti ka yo mo fo obala mwasi so ko moni ki mwasi no lingi na yo to tiki na yo. Babi nga na bana nga Karine te apesi ba raison na ye. Ai. Libala ezati ya. Ai. Libala ezati. Ai, moni kaka na sambwe. Omone sika sambwe, omone sika za ya kosambwa. Za ya kosambwa. So lingo démarrer moteur. Ba démarrer kaka, ndenge za na kozongo pene ya soin ya propre. De maro moteur yebisa Karine yo chaki tende. Moni yo oyaki na lo yengi na YouTube. Après c'est rare yo sali ya carrière nezo si la penza bien là. Yo ko za ba ko mo mbala ali azo yebisa ko me dipo ko bali ezati. Siko zo ko za tangani. Donc ngana osala ngokutu ga osala ngolelo na osala ngalamingi kalamingi te ana zokota la eza ko tute ko famille mobile alobi comportement na yo comportement neza na mabi bato so bebi comportement neza mabi ozo lambela bato na ba cuisine ozo cha ba kuba ba life wana lokoko aluzo oza mwasi mo kama malamu boye oyi ko shola te po mobile abi ba compte na ba YouTube bambongo nini osileka na mona na ngango tena nango ngai te donc article là c'est mobile mo ba accès na ba blog ba compte na ba YouTube bambongo na wana mobile kipana yango tabeza makambongo ni tena ngati onyo social lingi azo ba blog na yana opesa na ngai eza na mo ba nani o mengai ndike kama libala ndenga na ye kosimba te aluka mobile ya age aluka mobile mokolo atika mwana bato atika mwana suka koloba nini ke bazima aluka nini na ebite so ibo ni na nga okusa ba na ebite akosa te bo déjà ngana ebisa déjà ba to dana opilia ngo akosa te ozela yo so okusa ba to nini to ebi ko ngo okusa ba to lisolo to ozela yo donc sina ebisi de abino ya shingo ebali yaki bala kaini ezate ba ezate bana bolato wana ba feti mususu. Non, eza vraiment eza mara mingi eza mara mutu mota bo ka uniforme pour moi c'est pas la uniforme elle puta ya dani boyo eza na moka bocha bino na garde-robe na bino maputa yo sama maputa la shingo zo soma eza ko tonsa ba garde-robe na bino wi li pro ka sa bo lata ngo na libala ba Karina zo mobile mususu mais so ibo ka tseka ka Félix Tigano abomi kosi baza ya kosambwa bango nso bamama oyo aye wana baza ya kosambwa mpenza baza ya kosambwa donc mama ya piyo pe ayebisa mapona champagne mpenza moni mwana mayela ayokaka mwana mayela ayokaka merci oki conseil oki yo conseil ya bamama oki conseil ya bayayo oki conseil ya famille yo moto moni ke na bizala mwasi ya mwana azaki mwasi ya mobala te kotana so kubala mayele elakisi pa okuti na famille moka bio yo kaka pese ba fleur mo pa démarrer ce ko ye Karine Karine asambwe aza ya kosambwa aza ya kosambwa ndenge aza wana Karine yo mobala kina asola mama mike bali yake okosala chetwani azokosa bana wana po azwa bango bambongo na bango ngala oyebisa na la Chine yango so balembi ye monde 6 ndeko mokende na suka kisi
nakulinga libali ya teti baoluka ndenge ne fa babimisi na ndako wana okomprendre fa bima na ndako wana fa bima ndenge ezali wana mbongo wana obibosali bacotisation aza na lelo afuta loyer ya ndako na ye ya seka ozokomprendre en tout cas azolunga afuta loyer bambongo wana asasa badepense ezanga mutuna makolo bino sikoyo bandako bino moboyoto bata kotya baprovision te bafamile na bino na kini bazosouffrir baka kokopla mama mokolo ya karine wana salasala babazoba la chine la bazoba makasi batelengana te bazala kotelengana engolala ndambo ok na donc soki baolamba kuna naza kuna te mais ere nakomi na kati ya ndako na ngai ya libala esengaki sikoyo mobali banda kosunga ngai na kolamba nakotunaka sikoyo baninga ti lelo na kontinuaka lelo nakoma molambi monene na kontinu nazoluka mwasi na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo